Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende. Edino image, motazo panza sango ya Paris, partout. Ye to bangela kaete, ye pona bilili to longola ye. Edino image, panza sango ya RDC, panza sango ya Congo, Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image panza sango ya Congo. Edino image. Panza sango ya bilili. Edino image ata mutu tenga ma kokamwa. Panza sango ya Congo Edino image. Sango ya Congo epanzana pa wapi? Toana TV moko panza sango ya Congo. Edino image. Kitindindi. Chakudidi. So taite. Ba chekao. Mbote balande ya panza sango Congo oya ndeko na biso Edino image Edino bilengi na bino kulutu Magellan comme d'habitude tu as toujours copié sa bino ba nouvelle oyo les na communauté na biso congolaise, pourquoi pas oyo les na monde entier. Nako remercier bino na fidélité oyo bozo sala na chaîne na biso oyo ya panza sango Congo tuzomona ke Moussala et Zabo Tambola, P. Bozo comme abonné de plus en plus. Vraiment, merci Nabino. Tout ça est fort par tous les moyens. Tous satisfaire Bino. Émission et les gars Malamo. Et pas Bozali, Bozara décidé. Tout ça, tout le monde information net pour tout partager à Nabino. Sur il Kamouizali P. Là, c'est recommandé internet et ali. Numéro de téléphone Nabiso. Et à chaque fois publié dans l'écran. Quand vous allez vous occuper vos benga, ceux qui sont disponibles, vous avez toujours les bienvenus. En tout cas, une fois de plus, merci Nabino. Le lot où pour la Makamou, ils ont collé na kati ya communauté nabiso congolaise. Pour éviter que le lot tout ça, mon collègue le 1er février. Le 1er février, tout quand ça mingi, de quoi biso kondo, papa Tshisekedi, ou atika biso, babula bibale yangoyo. Boyebi ke sika ya fanda kana Belgique kuna eza sika moko oyo bana ya Congo na ndenge to respectaka ba moyi to sepela na likambo ya ngote, mais bon espérons que cette fois-ci problème ngo eoza solution na yango na ngoloba ya ba peuple congolais to za na petit temps to za vivant to senga na ka ba excuse entre biso na mabe o to sala mikolo ujo lekawa na undi ko mona message ni mukelenge atindelinga image moko ya papa Tshisekedi oyo alobaka na bandeko nyonso ya Congo a excusé baso basalaka ye mabe asepelaka na image yango po avant papa atika biso na Bruxelles nabengaka combattant moko je préfère na ce terme na kombo na nga bime nga na moni via zokende pourquoi pas to luka to sala un message à s'excuser na makambo oyo asala mabe na peuple congolais combattant na biso nga bi tika ye akende na ye na kimia ole olobaka naye makambo boye santé na eza pena malamu mingi te yango mona moni jimu kine atinga image mo ya kala. Espérons que la image monsieur ezali oyo asiskizaka auprès des peuples congolais. Bon wana to ko souhaiter ete nzoto na un jour ezonga calmement bakunda ye pe na ndenge ya bien likambo monsieur ezana biso ya passe na communauté congolaise bandeko na habité so que biso to ko sous période ya repos vraiment tout fan à tout CP là pendant que tu vas CP là biso to na kati ya France depuis ma comme terroriste les kaka après tu es comme on a journal de akufi comment on a penda ba nouvelle ba tu ba ko kufe belé awa bandeko kimi ezali la paix ezali liberté ezali nécessaire ba mo wana paix na liberté. Voilà, Bissomboka, République démocratique du Congo. Trop, c'est trop. Tu veux qu'on perde la décoration encore la frontière, il y a Colombie, il y a Brésil. Non-assistance à peuple en danger ou quoi? Mon Dieu. Si vraiment les créateurs de l'univers existent, papa ni na olinga mona papa mwana na ye na pasi ezala raté
peuple congolais azosambela ya trop tozovivre tozorespire mais badégâts négatifs eza ya trop na mboka na biso pendant 20 ans tokufeli bato ebele na génocide plus de 10 millions kala te awa tuti komona so bato bakufi na bandundu awa na nyumbi na beni na lubumbashi baétudiant eza mpona tour na bango me baétudiant bakufi lisusu bongo sango ya pasi oyo touti kozwa lisu na Colombie bato bautaki Brésil bazokende Colombie nzela oyo ya babwate oyo ya pasi ya trop yango tosouhaitaka toujours les pays les plus riches du monde au point de vue richesse ya sous-sol na sol riche aussi en ressources humaines na bateau pour tous plus de 80 millions d'habitants so boze ebele na mokili ezape puissance ya mboka na bino na ya biso peuple akoma lokola peuple lokola bana nyoka oyo akende boye nyonso tu instabilité ya mboka bandeko tosali effort tokota en contact na Brésil epai ya baproche ya babungisi na mai tokosouhaite bato balekaka nzela wana te ya bamai kote ya Maroc kote ya Tunisie Algérie kote ya Turquie nyonso oyo mpona koluka nini kokende na mikili oyo bato basalaka misala emonanaka mpo bato basala yango bato bazokima mboka na biso mpo misala eza te bientôt États-Unis, donc à Las Vegas. Oui, pas California. C'est là ma colo, c'est là ma colo, baennemi ya mboka na biso batuti bakoya koboma susu peuple congolais na nsima mpona bakompagnie oyo ya bamindele ya mokili bapesaka bango baarme mpo balukela bango kaka minere kita ya mboka na biso bakoki kotraite na bana mboka biso moko te fo baleka kaka par bakigali par bauganda bapeyi ya nzinga na biso nyonso tokomi lokola ebembe ya pakasa to ya nzoko oyo nyonso kolinga ya kati mosuni na ye peuple congolais asala nini asali nini na mokili oyo tolimbisa na bamabe ya mike ya pambala tozala liboke moko ya solo bafitilité esila entre biso toluka solution tobima na abimo toza na kati ya mboka na biso po peuple nyonso ase sentir que aza mie balobaka yango on est mieux jamais servi que chez soi lopango na yo lopango na yo ndako na bino ndako na bino peuple congolais tolanda nano ndeko na biso kuna na Brésil toyoka oyo koloba na biso bongo tozonga lisusu toanalyse ndenge koloba soki tokoka kobenda lesoni na kati à tout à l'heure na ozongela bino toujours na Panza Sango ya Congo. À tout à l'heure. Merci d'être fidèle et de rester toujours branché dans
Panza Sango Congo. À tout à l'heure. Excusez-moi, il y a un Brésil. On a joué un biso pour la camarade de la biso Oyo. Bah, je qui le camarade kuna na Brésil. Allô? Makambo eleki kuna na Brésil. Allô? Allô, papa? Mbote Nancy, Mabanza. Bonjour, papa. Papa, maman, Magela. Biso doit à Paris. Au moins, tu as dit Makambo, tu as dit na Brésil. Et ça, on sait la biso pasi. Nga na ebe ke nazala mwana na nga kuna. Motema ezali kobanga banga. Na bengi na Angola. Na sololi na Francisco. Elvis nazwaki ete. Na sololi na Kinshasa kuna nazwi Pasteur Fiston Dianyongi. Na sololi pe na Simplice Dianyongi. Na tuni bango ndenge nini. Boni basango ya Nancy. Oh papa biso te oluka e. Nazali kobanga banga. Lelo nde Francesco kuna na Luanda yeko ibisanga ah yaya nazwi Nancy. Ya ondenge nazwi boye motema kiti ngai. Donc yo za na yo vivante. Mais parce que ngana ndako banga na ebika ke bandinga wana bosala ozaki na bango esika moko. Makambo ngo eleki ndenge nini mama. Ozaki na kati ya mai wana. Bongo banani bakendaki. Loba. Na groupe wana na yebi famille moko. Batu musupe na yebi ba on tokana na bango immeuble moko. Garçon azana na mwana kufi. Na fille moko azana na zeli wa biki to na vana immeuble moko. Mais o penda yebi nga to sola na ye to vana ngunda moko. Moi si moko azana comme ni mifi. Azana ba na 5. Ayana ba ni 4 au ta en Afrique. Aboti mwana mo Emmanuel ya mbali. Aboza na ba 2 ans. Pop la kini ngunda moko. Mobile na il paraît à coup à dindi na mai na bana 4. Donc bandaki bango nyonso mais ba sauver moi si na moi na liboso à l'écrire. Donc mobile ti siko amona na bana 4. Siko to éviter vérité ceux qui a couché na bana ba misusu ba lobi il paraît après 5 personnes va sauver 11 personnes sur ba monani vivant. Mais baza grave, baza la salle d'urgence donc l'hôpital ba mona na ki na pana na ngamba pana na ngamba kolopiti. Ah Nzambi merci quand même vraiment déjà. Ah 11 personnes ba mona ni. On dit na nga to balia ko solo na eto na fa ne ba programme ya voyage. Il a fallu to voyager na yepo na plaza mobile na ngala bana na to ba na to na ba misatu. Il a fallu voyager. Il a dit la voyager na ba moza ba bosote. Il a ba risque par rapport à Tunisie, par rapport à Maroc, c'est un risque mingi. Au deuxième accident salé. L'espace à combien de temps? L'espace à combien de temps deuxième accident salami? 2 ans, hein? Ouais, 2 ans, presque 2 ans. Pour les acquis, il faut que la voyage 3 mois dans Zéla, 2 mois. Mais si on voit comme dans 1 mois, ou comme dans le Mexique, ou aux États-Unis. Dans Zéla, au business, c'est le canton Bima. Maintenant, je passe à la Awa, soit à Kéron, il faut qu'il y ait une Zéla. Parce qu'on Zéla, on doit d'après la dépense, qui est aux la facilité à Kokoma. Parce qu'il y a aucune Europe, même si on aussi m'a fait ma reflet, on n'a pas, non. Quand des associés, donc il y a un risque, on perd des peu mots. Mais Zéla, on a pas tout qui n'a pas tout belé, là, ça n'a pas, on va au Canada, aux États-Unis, on a pas Zéla, on a pas. Comment on a basalaka par rapport à biso na Brésil on a kobima biso ezala tendance de bimina ya ngwana bongo bango mai ba yoka ki pare mai ezala ki mabe ndenge bakende ka kuna ezaka ndenge ni soki loba non avant pour voyager bo soka nouvelle à mai ndenge ni bon parce que nouvelle à mai ndenge ba to ba katisa ba ba boîte wana ba yebi nzela so ebisibilo ke nzela bien te climat za bien te il faut ozela il paraît première fois côté ki na mai nzela za ki bien te eso mo ba zela ba zongi deuxième fois ba poser na boîte ba poser na mai nzela za ya bien te ba climat za ki bien te ba zongi o ba kele ko kufa za ki troisième fois ba poser na mai moni en plus nzela za ki ya kokanga na panama pat aza kuna
azalaki kuna papa azalaki kuna yango moye bakatisa ezalaki te bakangaki kaka banzela ndenge ezalaka kaka yango bakanga nzela ndenge sikoyo olobi bakaita esalaki te ti ndenge ezalaka bongo sikoyo olobi na nzela ngo ya mai yango bozwaka mai bon toyebi ke kuna eza océan atlantique eza côté ya Afrique bon côté kuna na gauche eza océan Pacifique oyo nga namonaki na carte ya Brésil mpona kokota Colombie namonaki bamai ebele wana bafleuve quoi oyo bino bokatisaka wana ezalaka fleuve ou bien na baocéan Atlantique ou na océan Pacifique. eza vraiment mer ngano nakoma kuna te nga nakama na kuna te nga mai oyo nakatisa ezaka mai ya soyo mpona koma Angola nayaka nzela soyo nakatisa océan wana nakatisa mai wana donc eza nango normal ndenge bakufi biso oyo bapaske bazali bandeko na biso mais lo eza partout na Europe bato bapeti baafrike bakufaka ya grave ozoka ete papa nanga bakufaka na Angola mpe bandeko na biso bakongoli bakufa kuna na Congo mpe bakufa ti sikoyo donc nde bango baaccident esalemaki ezamai dimanche lundi le matin bakendaki lobi bakendaki lobi so bato bavoyagaki bakenda te sikoyo donc basalaka combien de jours na mai wana eza nango de jour te heure kaka ozalaka ba 7 heures du temps mais nzela makolo mpe ezali motu oyo eza okende nzela mai te akende ye nzela makolo ye video babilia déjà mwana mwasi mwa auta apose akendakanga bafilma ye jokobia bata France 24 tomonaki yango TV5 wana nzela ya makolo ezalaka voyage ya ba 3 mois 4 mois 5 mois nzela sikoyo ya makolo mais moi mwasi apakaita mai mais nzela makolo mpe ezali osala sikoyo 7 jours so bango balingaki nzela ya makolo te parce que babaki bana basi baza na zemi na bana ya mikie yango balingaki bakenda bango rapide bakoma na rp ya butu mais pendant la journée baboite mpe 400 nango ofutika $25 omasi na boite ya normal olati sauvetage oza protégé mso boya mpena soda na kati ya bango mokuna ya colombie oyo apana ekamina bava normal bango bakaitaki na bango na butu ba 1 heure 2 heures bakatisaki sans sauvetage molaki légal te non balaki na sauvetage te balaki sans sauvetage yango bato bakufaka na bango mingi kuna te en plus mpe bango bakufaka na bango te bafutaki chere bango kasi nzela ya babengaka ngo nzela kitubu ya koyiba ya donc olingi banorme oyo aleta te olingi okendakendanga nokinoki mpona koma banzela wana oyo leta bafutaki combien wana combien il paraît $150 na mutu moko il paraît $150 na mutu moko mais pendant la journée na boîte ya leta ezala nango $25 pendant la journée wana bakendaki butu babine mbele $150 na mutu moko bakota pana en tout cas yo na bato baza na Afrique mitema ezosala pasi bato baza na Europe bayebi kaka banzela wana mpo awa ngai biso so moto yango oleka nzela ya babwatu wana na bamaroc baalgérie tolingaka te toboyaka toyesa bango nzela wana bakoyeba mai wana yango te na kote na bino kuna conseil nini okopesa na bato na kote na biso nzela oyo eza bariske mingi te liboso ezalaki ya kobomba bozoluka banzela mo ya mayuya bofina bambongo mso bokuta mpena bakutana mpena fo bato batosi bakende banzela wana bokuta mpena fo bato babotoli bino biloko na baunduri wana bakolombia na botoli bino biloko bacellular babotoli bino mbongo mais leta amonake mbongo ezokenda mbongo ya bamiyibi mingi malamu alegalize nzela abongisa makambo mbongo ekotaka na kese ya leta leta autorise makambo nyonso oza na passeport na yo ozwa laisse passer uti mboka oke mboka mosusu okomi mpuna mpo ozwa laisse passer mboka nati ti okoma esika yo ozokende baokanga yo te oza na mobali nona bana no bakobongisa eloko nde makambo siko biso tozalaka siko nde pressé faut pas kozala pressé faut pas kozala mpe na distraction il faut koprépare voyage na prière mpe mpo okoma esika ozokende bato nzela eza nzela kala biso toyei kodécouvrir yango siko mais eza nzela ya kala bato bakenda yango depuis kala ezalaka na bariske te riske ekomi sikoyo bato bakomi ya tro bakomi kowelisa prépare ya nzela na bango na
na prière batika nzela na bona boko nzambe parce que bakende parce que bato bakenda akoma après accident oyo bato bakei bakokoma oza passeport na yo oza laisser passer na yo oza argent de poche na yo ezala mpe cher te plus au moins $1000 okoma par personne okoma. Bon, bino nde boyebi réalité ya nzela wana au moins ndenge olobi quand même Nancy Mabanza merci à trop toza na mawa bandeko na biso bauti kokufa mais quand même eza passe mais okalme biso déjà côté na biso tozali kobanga tozoloba Nancy Mabanza za wapi mais bon eza bien quand même ndenge to retrouver yo olobi na bana mpe baza bien mais to perdre bato mosusu 11 personnes ba récupérer bango vivant. Et ça, quand même, bonne nouvelle. 16. Ah, c'est très bien. 5 personnes. Merci. Télévision, 5 personnes. C'est vraiment la même information qu'on a. Voilà, c'est bon, information à la télé. Ah, quand Internet, hein? N'a pas de mapuna. Hein? Mais, banaki bakati ngamba pana. Bazana ngamba Colombie, mais bati mususu ko balaki na groupe wana. Wa fene mutu te. Abusana bilongo na akende ala ina na boîte wana te ba conseiller ba voyage mais mutu akufeli mobala akufeli mwana akufeli mwasa akufeli ndeko azaki na boîte wana azala na po les basoda ba mbile ya pana mabaye wana gouvernement ba on petele mais elingi pe esunga bazala pe na olandela makambu oya kufi ba kundaye o aza malade za traitement o azo mona ati ba luka e bazala ba on pesa soutien na ba famille ba ndeko biso o bazala na ba soutenir ba. Ah, merci na gouvernement ya Colombie, na gouvernement ya Panama. Merci na bango vraiment. Biso beso yi bango baza ndenga to yambaka bandeko na bona ndenga kimia. Ezate lokola ba tuti oyo kuna basala ba génocide na mboka na biso. Bango fo ba bima ba kende. Bozo ka basam. Na Colombie kuna gouvernement ya Colombie ya Panama ba yi bandeko na so ba congolais. Oyo kuna ba koya ba boyi bandeko na biso ale. Bo blanchir bango. Maman, merci na témoignage na Nancy Mabanza. Merci na témoignage na yo quand même. Bandeko ba uti ko kende mais au moins soulager biso quand même to yo kake. Ba biso ba retrouver bango 11 ça fait 16. Merci na gouvernement ya Colombie. Biso to ba peuple mon hospitalier. Tout le monde va Colombie awa. Tout le monde va Panama awa. Ba to Brésil awa. To zana ba toujours madame. Ba tout inde faut ba bima. Merci vraiment Nancy. Bonne chance. Mbote na bana, mbote na papa na bana. Bon voyage, tu vas déjà que bino lokwa boboyi banzela wana, bo sala nzela na bino kumbanga ika bezala ka ndengo wana, bo koma na bino. En tout cas, soko ju ba nouvelle, o bandiko ba mona ni ba photo otindela biso. On est ensemble, hein? De temps en temps to benga naka. To tshebino pe na losambo. Merci à trop. Na été soza kamso oloba, ngana sukisi. Ndengeza boye. Bazolanda na monde entier na panza sango Congo oya Edino toujours panza sango ya mboka na biso partout autour dans le monde ba congolais nyuso bazana nazaka ba correspondant na Australie nazana ba correspondant kuna na Argentine to komona ba ndeko partout na mokili ba benga biso bazo komela biso eza esengo ba juif bazako sala ndengo na partout bazako kende bazako za contact na ba ndeko ba mususu ya moment basangisa bango babela bango na Palestine biso pe bandeko na biso to bungana te surtout de l'autre dans le monde internet to profiter na internet oyo et puis ça biso ba leçon ya malamu to za contact entre biso to bomana te oya ko bomana entre biso ezala te oyoki bo fanda bien kuna bo fanda malamu kuna olobi loba mama to tikili yo na lebia bandeko na biso ya monde ya Afrique ba congolais boyo kabiso toza na Brésil qui est facilité donc gagner quand même petit rien salaire est insuffisant bandako ko foutre les trop cher
Bis scolaire ya bana eza trop cher. Mère de 3 enfants akosala te, aotika bana bana abatika bana te. Il faut que teka na wenze. Ba wenze ya mwana bakangi. Donc soko za mo qui à la police, oluka olia omela osomba kiso sombelamba ofuta ndango ba famille batika na Afrique. Tous les Africains, tous les Bantous, tous les Bimara pour nous sunga bande pour nous biso batika libande. Ya momoni awa tellement tous okokate, to ke bamboka biso pote ko makozwa. Batika ko finga biso, batika ko critiquer biso kotina biso malwa be bino boza kuna document za facile awa. Oza na document na za document sina bota awa ya 10 ans. Mais na droit vivra difficilement ya on bande ko biso biso basi ba kotela mara drop, bande ko biso biso bela ko mara drop. La Boliba, la Bossama, mingi. Avec $50, au tin à l'Afrique, ni, au son bandit, au sa ni, au zalaba. Il y a un tozo bima. Tozo bima, pour ton soin, pour sur la bande qu'on a besoin en Afrique. Pour ce qu'on devrait la Brésil, tu peux sur la bande à mon boulot. Donc, Nzambe a battu la biche à la bande. Pour biche, on se a to bima. Nous avons besoin de bima, na okende, pe na commerce, ba ko marape, na local na pour na soin. Avec Europe, et c'est un bon ébélé et si maté. Donc, on est là, on est dans la zone de l'Amérique, on doit profiter que c'est là, donc, pour ça, on a besoin de besoin de biso plutôt soit pour payer ça biso ma pam pour le but que ba biso na mais pour ça on va ba ki ba na boîte wana ba linga ba dinate moi on parle à pasteur à kufina ba ni 4 abadote kana wit il a beaucoup souffert des fois il a à faire l'entreprise à monter entreprise monter avec sa femme ba na 5 enfants ba teka na wit batika bana crèche batika bana classe pour ba soit un petit rien ba na reçu ba ba maison pour ba carte ya moi singa ki ba bina mais il sala mi bon donc nzambe kala suma lobi na biso ya pas moyen Mama Nancy Mabanza merci message na yo je crois yoka na monde entier oyo bandeko babimi bazokende koluka bandeko batika na Afrique na Congo na Angola wapi tobosani binote ezande ça dépend ya kozwa eza na côté moto ne soit botama ta za l'envoiement mais souhait la biso ezalaka nini tozwa ndenge Nancy Mabanza autour bato ça ba bantu tout ça ba africain biso to message na biso kosalisa alors tant bato kosalisa na bwe boka sa teke za kana nko o wana lingo tini la biso quelque chose te non ça dépend la période ça dépend mais ndenge ozokozwa en tout cas merci Nancy Mabanza to tchebino na mabondeli so moi un écoute ali to kabola ensemble biso be to souhaiter bino ba bonne chance et partout et nous souhaitons la bonne chance na ba congolais na ba africains partout dans le monde. À la prochaine occasion. Bye. merci Merci maman. Ciao. Ah bandeko na biso merci à mingi. Moi conclusion muke kaka bomoni touti ko solola ti touti ko luka témoignage. Bomoni moto aza sur place kuna alobi quand même parmi ba congolais ba koya na mai ba récupérer 11 koseka ya esengo mais a passi. Ne vaut ça que rien. La paix est là partout et c'est quand tous allés partout dans le monde. Souhait surtout ici quand mitologie est là etikala mbokawana est là bien pour sauver tous là bien. Quand là-bas ça ne va pas, ils ont tous affecté à la prochaine occasion, on a bien pour tout imaginer toujours on a pas ça dans le Congo. Vous s'abonner et belé tout ça toujours fidèle na bino. Mote mingi na ndeko na biso Maserati usala zo monana mote mingi na ndeko na biso odoko ja Franco Fere Pati Mbengani tobosani binote le 6 avril oyo les 3e anniversaire ya Papa Wemba organisé par Claude Imeka 5 continents pe président Chibito Mochachino. 3e hommage à Papa Wemba, espérons qu'il va très bien. La bonne sanité. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Ceux qui n'ont pas de contrat, n'a pas d'agence à miner n'était.
ekokende Patrick Malwavengi. Vraiment, l'économie congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman global PM Express. On dit toujours l'artiste Oyo, il nous a toujours battu dans la idée sur le Patrick Malwavengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malwavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh nyonso, alingi, atinda biloko, koluka mundondo te. Tokutami awa na Global Express, Patrick Malwavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, Edino Image, au Kozwa. Yeza kaka, au Pesi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Malwavengi. Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa na Global Express avant l'idéologie en Rwanda. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malwavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours une colis, nous avons fret par conteneur, le fret maritime, dans les fret aériennes ou tout dans l'avion. Nous avons un petit colis, le colis express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez comment on a mis au fouti à la poto, au salut maramion sur la kin, la dengue et à biso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au mono dengue prestation et les kaki nakin, selon goût nayo catalogue des alliés. Donc fidélité à mourir, au tchelelo, aux huiles. Vitesse de diffuser. Global Express, bah côté les masses.